lelo tokolobela mangomba sambo. Tomoni tango nyoso ete esengeli biso kotanga yango na ndenge zali kolandama. Esengo na motangi mpe na bayoki na mbaloba na kosakola oyo mpe oyo batosi makambo masili kokoma makati na yango mpe ete elaka ezali pene. Apocalypse 1:3 ntango nyoso na makambo ezalaki ntango pene na solo mpona ntango na biso. Nazalaki kati na molimo na mokolo na nkolo mpe nayoki mongongo monene na nsima na ngai lokola mongongo na kelelo mpe awa tomonaki ekomeli monene na Epanados na Apocalypse chapitre 1 oyo elakisi biso ete Yesu azali na katikati na mokanda mobimba. Na Biblia mobimba ye azali na zali oyo na monene. Tomonaki ndenge nini na mokanda na Genèse moto abungisaki makoki na ye na kolekela na nzete na bomo eliwa yaki esengaki azwa lipa na ye abungisaki bokonzi akomaki bolumu abenganamaki na miso na Nzambe mpe tomonaki na chapitre na liboso ndenge nini ekomaki na kozongisama oyo elingaki ekota kozongela nzete na bomo elonga likolo na liwa mana ebombani. Yesu ye oyo alingaki kolongola mposa na molimo mpona libela bokonzi ezongisamaki bilaba na mpembe mpe bokabwani na Nzambe ekozala lisusu te. Mpe tomonaki makambo moke na Eglise nsambo wapi Apocalypse 1:11 ezali Eglise nsambo ebyangami: Efeze, Smyrne, Thyatire, Sarde, Philadelphie na Laodicée. Mpe nalobaki ete moko na moko ezali na ndimbola na yango. Mpe tokomona ntango oyo nsambo ndenge elakisami na mokanda na Apocalypse mpe epesami na ye oyo azali kotambola na kati na bitelemelo na mwinda nsambo. Mpe tozali na eteni na ntango na mosala na Kristo ntango azali kosala na eteni na liboso. Boye tokolobela makambo oyo ekoya te, makambo oyo ekoya kaka na suka, kasi tozali na bolandisami na makambo na nzela na makambo oyo mpo ete azali na kati na bitelemelo na mwinda nsambo ye oyo azali lokola mwana na moto. Mpe tomonaki na chapitre na liboso na mokuse mpenza ete Eglise nsambo ezali kolakisa nzela na mikanda na kala kobanda na Efese toleki na Smyrne, Pergame, Thyatire, Sarde, Philadelphie na Laodicée. Boni ezali kokamwisa te, bolandisami oyo ezali kosalema mpe lolenge oyo nzela na mikanda ezali komonana na kotalela ndenge ekomami na alima Nzambe azali solo kokamwisa. Na bongo koma makambo mamoni yo oyo ezali ntango na kosalela makambo mazali mpe makambo makobima na nsima na oyo na kosalela na ntango ekoya mpona libombani na mizoto yango nsambo mimonaki yo na loboko na ngai na mobali mpe na bitelemelo na mwinda yango na olo nsambo mizoto yango mizali banje bapanzi nsango soki bolingi na mangomba yango nsambo mpe bitelemelo na minda yango nsambo bizali mangomba sambo. Na bongo mangomba mazali bapanzi sango na oyo Yesu alingi kosala nkopanza. Na bongo tokende na Turki na Asie Mineure wapi tokomona mangomba yango oyo ezali mboka Istanbul. Awa tokokuta ba moske ebele eleki kitoko na mokili mobimba bokomona bitiko na etumba monene na nsambela bokonzi monene na ba Ottoman ndako minene na ba Ottoman ekatiseli likolo na Bosphore makwela bato bazali kofanda awa lelo lokola na bisika nyonso na mokili. Moto nyonso azali koluka esika na moi, moto nyonso azali koluka moto na kolinga. Botala bilenge oyo balingani mwasi asimbi fololo. Awa ezali molakisi na songe na moko na ngomba sambo na Istanbul, Constantinople oyo ezali moko na mboka ezali na ngomba sambo. Rome nde mboka mosusu ezali na ngomba sambo. Ezali likambo na ntina komona ete moko nyonso mibale ezalaki capitale na bokonzi na Rome ezali awa na Mosquée Bleue na Istanbul. Etonga monene elakisi moko na sambele minene na mokili. Tokolobela makambo mosusu awa biso kokoma na mokanda na Apocalypse
oyo ezali Sainte Sophie esika moko na ntina monene ekomi musée lelo bazalaki kosalela yango na ntango na babyzantin lokola tempelo na bakristo tango na bamusulman bakamataki yango na ntango na babyzantin bakomisaki yango moské mpe lelo ekomi musée. Ezali likambo na ntina monene komona ete na kati na tempelo oyo bazali na bililingi etimolamaki likolo na efelo mpe ntango bamusulman babotolaki yango batiaki langi na mpembe mpe bapakolaki yango mpe balongwaki wana mpe nsima na mbula ebele langi na mpembe elongwaki yango wana ntango bozali koleka na tempelo bozali komona solo bililingi na bakristo ezali kotala bino mpe soki botali ezali likambo moko oyo ezali elembo mpe na mpona ngai ezali lokola bikangamelo minene kati na sambela oyo ekweyaki mpe esanganaki na kati na moko ezali ntango moko na ntina mokili ezali kolekela oyo ezali nzela na se na mabele wapi bokoki kotambolela ezali na molili kuna na se na solo ezali mboka kitoko moko na mboka minene na komona kitoko bitonga bilei malamu mokili na misato mokili na liboso mboka monene na 3 ezali wana oyo nde bitika na mboka wana mpe oyo ezali bitika na mboka na 3 awa nde Paul ateyaki mpoko moko azalaki motei azalaki kolembisa mingi oyo azalaki kokanga bato ngonga molai lokola ngai moko mpo ete ndeko etikisa akokaki lisusu kosimba te alalaki lokola bato mosusu basalaka na mateya na ngai mpe akweyelaki na lilinisi mpe nkingu na ye ebukanaki mpe likamwisi esalamaki ntango Paul abondelaki mpo na ye mpe abikaki ezalaki na esika oyo lelo ezali kaka libongo moke longwa wapi balobi na mbisi balongolesaka maswa na bango pe awa nde esika mangomba nsambo ezalaki na etando oyo boye lingomba moko na moko wapi Kristo alakisami lokola mopanzi na pole na kati na mokili nkombo na moko ezalaki na ndimbola na yango mpe ezali na ndimbola na bosakoli ezali na lolenge elakisami na moko na mangomba oyo ezali kosalamelama na yango na ntango wana mpe ezali kosalamela na mikolo ekoya mpe mangomba oyo ezwi matondo bolamu moko bozali kosala bazalaki kosala mpe ezali na ntina komona ete ezali na lingomba moko ezali matondo kasi tokolebela yango na nsima ezali na bopameli ezali na ntina monene po ete ezali koloba na biso lisusu likambo moko na ntina na ntango soki bapameli yo mpe basengi yo bongola motema boni momekano ntina na ntango boni momekano ezali iyo to te na solo ezali te mpo ete soki bokoki lisusu kobongola motema na nsima na bopameli solo momekano ekoki kozala lisusu te mpe bokoki te kozwa lisakoli oyo mpe kotindika yango na mikolo ekoyana kosilisama na ntango na ngolu wana ekobebisa kaka etangelo te kasi ekobebisa lolenge na esika wapi ezali kolekela etiami na kobendana na loboko na bolandisami na makambo Kristo azali kosala na esika na bule na esika eleki bule te mpe ezali ngonga na ntango na mosala na ye oyo ezali kotalela ntango na suka te atako lisakoli ezali kokoba kino ntango mobimba na bokristo ata na ntango wana bongo bopameli ezali na toli mpe na nsima ezali na elaka ezali efandela na ekomeli na mokanda nyonso mpo na mangomba sikoyo mboka na liboso ezalaki Efese ezalaki mboka efuluka mingi lelo botala bitika na Efese ezali na nzela monene na Curete wana nde esika wapi Paul atambolelaki ntango azalaki kosala na mboka wana mpe nkombo na Efese elingi koloba oyo elingami boye ezali na eloko elingami mpona kozala kuna lingomba oyo ezali na eloko oyo ezalaki kofulukisa yango mpe soki ezali lingomba na liboso na ntango ezali mpo ete bokanisa malamu bazali koloba oyo ezali oyo ekoya bolanisami na kokoba kino ntango na suka mpo ete nzambe asalaka nde bongo ezali mpo na bikeke nyonso mpe yango ezali ntango na liboso na bakristo mpe soki botangi makambo tokoki komona ntango na pwasa kuna
ekoki kozala na mbula nkama moko nsima na Yesu mpe tokoki koyekola eloko moko na ntina na oyo ezalaki kokokana na yango lokola ezali kokangama mpe na lingomba na kati na lisolo. Boye na Efeze ezalaki na kiti na Diane mpe Diane azalaki mama na banzambe. Ezali esika wapi Paul alobaki makasi na ntina na likambo oyo mpo ete alobaki Yesu azali bobele nzela moko mpe ebimisaki mobulu monene mpo ete bazalaki koloba tete azali kokitisa Diane nzambe na mwasi na biso mpe balingaki bameka ye. Boye azalaki mama na banzambe. Ezalaki na tempelo na Diane oyo etongami na mbula nkama moko na ntuku mwambe liboso na Yesu. Ezali na ntina monene komona ete lisanga na bakristo milulu na Efeze esalamaki na mboka oyo na solo Efeze mpe kuna ebyangeli na mama na nzambe epesamaki na Marie. Boye ezali na boyokani moke wana na kiti na mama na banzambe mpe awa ebyangeli epesamaki mpe na Marie. Yango wana nde boyokani na lingomba oyo. Totanga mokanda etindami na lingomba. Apocalypse chapitre 2 verset moko kino 3. Komela mwaje na lingomba na Efese ete oyo azali kosimba minzoto yango sambo na loboko na ye na mobali mpe azali kotambola na kati na bitelemelo na mwinda na olo yango sambo alobi boye ete tokokoba kaka na verset oyo nayebi misala na yo na bwale na yo na mpiko na yo mpe ete okoki konyima bato mabe te. Ezali matondo. Awa Yesu alobi na bango nakoki komona oyo bozali kosala na sepeli na oyo bozali kosala mpo bososoli malamu na mabe. Nayebi mpe ete osili komeka ba oyo balobaka ete bazali bantoma ata na ntango oyo na ebandeli ezalaki na bamosusu bazalaki kokosa iyo to te. Kasi bamekamaki mpe nini ezali mibeko na ntina nini bayebelaki malamu na mabe? Ezali kaka liloba na Nzambe. Yango nde mibeko. Nayebi mpe ete osili komeka baoyo balobaka ete bazali bantoma nde bazali bongo te. Boye ezalaki na bato na lokuta mpe bakosi ata na lingomba na liboso mpe tokomona yango na mateya oyo ekoya. Mpe ete ozwi bango bato na lokuta. Ndenge nini bozwi bango bato na lokuta? Mibeko nini bosaleli mpona kozwa bango bato na lokuta? Makanisi na bino to esengeli bozala na efandelo moko. Na solo esengeli bozala na eloko moko bokosalela liloba na Nzambe. Ozali na mpiko, oyikaki mpiko mpona nkombo na ngai mpe osili kolemba te. Ezali matondo malamu mpona lingomba na Efeze. Bazalaki kosala kaka elongo. Kasi ezali na bopameli. Kasi nazali na likambo na yo na likambo oyo ete osili kotika bolingo na yo na liboso. Na ntango moko na liboso na lingomba ezalaki moto oyo boyokaka ntango bobongolaka motema mpe bobimi mpe bokei na lombango mpona komema sango malamu balembaki moke. Na bongo kanisa esika elongwi yo kokweya wana bongo na motema. Bobalokela wana mpe sala misala na liboso lisusu. Solo komikoka ekotaki na lolenge mosusu kasi basosolaki malamu na mabe. Ezalaki malamu, bazalaki kosala mpe kosalela mpona Nzambe. Ezalaki malamu kasi eloko na mabe ekotaki na kati na molende wana na liboso. Soki bongo te na kokoma epai na yo mpe na kolongola etelemelo na mwinda na yo na esika na yango. Okobongola motema te. Bongo ezalaki eteli na ntango wapi soki lingomba ezalaki koumela na kotalela te atako bosolo bazalaki na yango. Nzambe alingaki kosala nini? Kolongola etelemelo na mwinda na esika na yango mpe kopesa yango na moto mosusu. Likambo na ntina monene. Na bongo na kati na eteli oyo na ntango tokolobela lisusu eteli na ntango na lisolo soki bozali koumela te na kotalela mpole oyo bozali na yango. Nzambe akolongola solo mwinda mpe akopesa yango na moto mosusu mpo amema yango. Kasi mpo moko ezali na yo. Ezali likambo mosusu. Nzambe ayini likambo moko mpe atondi bango mpo bazali koyina likambo moko awa. Ete ozali koyina misala na banikolaiti oyo ngai mpe nazali koyina yango. Bokanisa sikoyo ezali likambo moko na ntina. Nzambe azali koyina misala kasi azali koyina bato te.
mpo ete nzambe alingaki mokili na motindo boye ete apesi mwana na likinda na ye ete moto oyo akondima ye abebisama te kasi azala na bomoi na seko. Nzambe alingi bato kasi aini mabongisi na nsambele na lokuta. Boni tomwendi kambo oyo polele na poko oyo po ete tokolobela makambo moko na motu ya koleka. Tolingi te bakanisa ete tozali koloba na ntina na bato. Nazali kolobela mabongisi. Boni tososoli yango. Soki libongisi ezali kote ya bosolo te kasi ezali kopanza lokuta, Nzambe aini libongisi yango. Iyo tote. Iyo. Alingi bosolo mpe aini lokuta. Alingi bato ata bazali basumuki. Liboso toyebaki kutu te ete azalaki. Alingaki kokufela biso. Ezali boyete tobosanaka yango te. Sikoyo tozali na likambo moko mpona bango ezali ete bazali koyina misala na banikolaite. Oyo Nzambe pe azali koyina yango. Solo lingomba na liboso ezalaki na bososoli mpona koyina na banikolaite. Kasi bazalaki banani? Nicolas banikolaite. Bazalaki lisanga na makanisi, bazalaki lisanga na molili, lisanga na makambo na molili. Oyo bazalaki kokanisa ete mibeko, bazalaki kote ete mibeko na Nzambe kokaki kosalema na moto na mosuni te mpo ete moto azalaki molimo na mosuni na bongo oyo azalaki kosala na mosuni kokaki kosalema na molimo na ete. Ezali mpe makanisi moko wana lelo. Bongo oyo banikolaite bazalaki kokanisa ezali kotangisa mpe lelo. Nicolas ezalaki nzambe na Poseidon, azalaki nzambe na mai. Banikolaite Nicolas boni bayokaka nkombo wana lelo. Iyo lelo tozali kokumbama na lilita na Nicolas. Bokoyokaka soki moke te ete atikala koumela na mokili. Bokoki kotanga encyclopédie britannique elobi ete ezalaki moto na lokuta oyo atangami na nsambelo na Poseidon. Likambo na ntina Yesu Kristo azali Nzambe, Yesu Kristo azali mobikisi, Yesu Kristo nde azali kobikisa biso. Sikoyo tozali kosepela na mbotama na ye mokolo nini? 25 décembre. Sikoyo Biblia elobi babateli na mpate bazalaki libanda na bilanga. Na bongo wana ekokaki kozala le 25 décembre te. Nzambe oyo Zeus mokolo na ye na mbotama ezalaki le 25 décembre. Nzambe Osiris mokolo na ye na mbotama ezalaki le 25 décembre. Nakoki kolakisa banzambe nyonso mokonzi na banzambe mokolo na ye na mbotama ezalaki le 25 décembre. Sikoyo soki Noel oyo elingi koloba misa na Kristo, soki ezalaki solo mbotama na Kristo, boni tozali kosepela mpona Nikola na mokolo wana. Boni ezali na ntina te? Mpe bana basengaka makambo na nani? Na Nicolas. Mpe kotambola na mapata kaka lokola banzambe na kala bazalaki kotambola na mapata na mokola le 25 décembre babendami na pusu. Soki ozalaki Zeus obendami na bantaba. Pe soki ozalaki Nzambe na nord tonde kuna touti na bagots ezalaki kokoma ete ebendana na nyama na reine. Akokaki kososola malamu na mabe, azalaki seko azalaki koumela libela mbula na mbula akokaki koloba wana ebana wapi bazalaki malamu na bana wapi bazalaki mabe, azalaki kokabola makabo mpe wana azalaki kokoba na yango le 25 décembre mpe bana babosa ngelo Yesu mpe bazali koloba Tata Noel solo to lokuta. Boye na solo oyo tozali kosepela ezali mokolo na likola mpe tolingi banikolaite. Kasi lingomba na liboso eyinaki bango bato te kasi mabongisi. Mpona molongi na kopesa ye nzela na kolia mbuma na nzete na bomo oyo ezali kati na paradiso na Nzambe. Apocalypse
2:4 à 6. Lelo Kristo akitisami na libongisi na ndenge na moke kasi ezali mabe koleka oyo ezali komonana na solo. Botala nzela na curette awa nde Paul akitelaki, awa nde bikeko nyonso na biloko na milongo na bakonzi na mboka ezalaki, mpe moko na moko ezalaki na mutu moko. Soki ozalaki na mbongo ebele, ozalaki na motimo oyo azalaki kosala mutu na yo mpe kotia yango wana, mpe okokaki kofutela lokola ozali kofutela telefone na yo. Soki mbongo na yo esilaki mpe okokaki kofuta te, bazalaki kolongola mutu na yo mpe kozongisa mutu mosusu oyo azalaki na makoki nde akofutela kuna na bongo. Awa ezali tempelo pona mokonzi Trajan. Tempelo na lenge oyo na solo ezalaki mpona banzambe ebele, mpe mokonzi azalaki solo nzambe. Mokonzi na Roma azalaki nzambe, azalaki nzoto na nzambe moi oyo ezali ndako na mboka ndenge ezalaki ebombelo na mikanda na Efese. Tempelo na Domitien lolenge mosusu na kokumbamela mokonzi eteni mosusu na yango, mpe bozalaki na solo na bilongi na kala na bascolastique. Awa nsima na mbula ebele lingomba na Byzance batikaki bilembo oyo, mpe soki ozalaki mobongisi na tiyo na mai, babongisi bazalaki malamu. Batiyo oyo eumelaki ntango nyonso wana kuna ezali wese na bato nyonso, mpe na se ezalaki na ebale oyo ezalaki komema mbala moko na mosika oyo ezalaki kokoma wana eloko moko te. Bongwani tozali na ebale tobendi moke mpona komona yango, mpe kuna bozalaki kofanda mpe kosolola na mozalani na bino na mai oyo ekomelaki bino na bomoi. Kuna ezalaki na esokoli na bascolastique nzambe mwasi Artemisie oyo azalaki na mabele ebele mpona komerisa mabele ebele mpona komerisa bato na bikolo. Awa ezali etongo na milulu wapi mobulu ebimelaki ntango wolo parata oyo bazalaki kosalela bikeko nyonso na Diane enyokisamaki mpasi ntango Paul ateyaki nzambe mosusu akesani, mpe lisolo elobi Paul akimaki wana na bongo lingomba oyo na liboso oyo pesamaki matondo etikalaki na nzela. Bazalaki na bososoli na malamu na mabe, bazalaki kotika te misala na bapakano ekota na lingomba, bazalaki kososola malamu na mabe. Yesu azalaki na katikati na sambela na bango, bazalaki kotika moke kasi bazalaki moke malamu eteni na liboso na ntango ezalaki lolenge moko. Efese ezalaki mboka na libongo, mpe lelo libongo ezali lisusu te na solo ebale monene ezali na etando monene kino mosika etondisami na zelo, mpe na mbula nkama mwambe na nsima na Yesu esukaki kozala libongo. Ezalaki na ntina monene na kotalela ntango mpe bolandami na mateya oyo liteya oyo na Efese. Lelo bokomona Roma tomboli etonga oyo ezali lokola emonanaki na ndoto, lokola esika wapi Maria aumelaki mpo ete Jean autaki na Efese, mpe Yesu alobaki tala mwana na yo, tala mama na yo, mpe na nsima azwaki ye mpona kozala na ye na Efese. Kasi etalisamaki polele ete ezali lokuta, kasi ezali na ebele bazali koya kokumbamela na makolo na Marie. Sambela nyonso bazali koya kosambela kuna. Bakatolike bazali kuna, mpe bozali na baprotestant na bamusulman bayaka mpe kosambela na esika oyo ekeseni. Sikoyo eteni na ntango oyo elandi ezali Smyrne. Longwa mbula 100 kino 313 nsima na Yesu, mpo ete ezalaki ntango moko na minyoko makasi. Liloba oyo mire ebatami na nsima na nkombo na Smyrne, mpe elingi koloba oyo na solo kitoko malasi na mbeka. Soki bozwi mboka yango moko ezalaki na lilita na nzambe mwasi Nemesis, Polycarpe azalaki premier ministre mpe abomamaki likambo na ntina. Mpe na elakiseli oyo awa tozali na mikolo zomi na minyoko, Biblia bozwa mokolo elobi bozwa mokolo moko mpona mbula moko. Boni ezali na ntango moko na lingomba na liboso oyo ezalaki na monyokoli monene na kati mpona mbula zomi eyano ezali iyo. Mokonzi moko azalaki nkombo na Diocletien, ye abandaki monyokoli na eteni moko na ntango oyo ezalaki mpasi koleka, mpe esilaki na mbula 313 nsima na Yesu. Na solo longwa 303 kino 313 ntango Constantin alataki kazaka na bokristo na nzoto na ye,
na mupakano mpe bokristo ekomaki sambela na bokonzi. Boye totanga oyo balobi na lingomba oyo ekesani. Komela mwanje na lingomba na Smir na ete moto na liboso mpe moto na suka oyo akufaki mpe asili kozala na bomoi. Alobi boye ete na ebi monyoko na yo na bobona na yo solo ezalaki ntango na mpasi lingomba na liboso ekolaki na lombango makambo ezalaki malamu kino nsambela oyo ekomaki kotelemela nsambela na bokonzi. Sima monyokoli ebandaki. Mpe ntango nyonso okotelemela makanisi na mokili ekozala kaka monyokoli. Na ebi monyoko na yo na bobona na yo kasi ozali mozwi. Na ebi mpe kotukana bango bakolobaka ete bazali bayuda bakristo lingomba na liboso bazalaki kosalela nkombo na bayuda mpona bokristo lokola nde bazali bongo te kasi bazali lingomba na satana. Boye ezali na mangomba mibale na mokili oyo baoyo bazali kolakisa nzambe na mwana na ye mpe bamosusu bazali kolakisa bokonzi mosusu. Sikoyo lingomba oyo epesami matondo awa kasi ezali na bopameli te ata moko te. Kobanga bolozi bokozwa yo te. Tala satana alingi kobwaka bamosusu na bino kati na maboko ete bomekama mpe bokozwa monyoko mikolo zomi wana bozali na eteni moko na ntango ekomami monyokoli na Dioclétien ebandaki na ntango wana. Zala sembo kino kufa mpe na kopesa yo motole na bomoi. Ezali elaka na bozongisami. Oyo azali na litoi ayoka yango elobi molimo na mangomba ete molongi akozwa mpasi na kufa na mibale te. Liteya na ntina na makambo na bonzambe tokotala yango na Mateya ekolanda. Apocalypse 2:10-11. Solo ezali awa na lingomba bopameli ezali te. Ezali moko na mangomba mibale kaka na kati na yango na nyonso sambo oyo ezali bopameli kaka ezali bopameli kaka matondo. Boye ezali kopesa mposa mingi kozala boye. Kasi nini ezali kozalisa bango bongo monyokoli. Bomoni na ntango na monyoko bosoto elongolani. Mpe oyo ezali koleka na ntango na monyoko ezali ete ba oyo bayebani mpona lolenge na sambela na bango bazali kokweya na nzela mpo ekokomela bango mpasi kosimba na lolenge na bongo batiki yango. Mpe soki bolingi solo kotelema na ntango na monyoko esengi bino kofandela na libanga. Ezali malamu mpona bino koyeba oyo bozali kondima mpe ntina na yango wana nde mokanda na Apocalypse ezali na ntina monene mpo ezali koloba na biso ete ekokoma ntango na monyoko oyo nano ezalaka te. Mpe esengi biso koyeba malamu oyo tozali kondima soki tolingi kotelema na ntango yango. Boni monyoko na bo ezalaka boni Dioclétien atikala komela na mokili malamu na kozongisa bino na mboka oyo na mandala la Palmyre na likonzi na yango molai na baromain ndenge tomonaki yango na lite oyo eleki. Awa ezali na makonzi na tempelo na belle na nsima mpe minama oyo minene mpe ntango bokotambola na mboka oyo bokomona na libaya oyo wapi ekomami etuka na Dioclétien likambo na ntina. Boye mokonzi wa azalaki na etuka na ye na basoda awo wapi azalaki kotindela bango mpona konyokola lingomba na liboso. Likambo na ntina monene. Mpe monyoko oyo esukolaki lingomba na ndobo nyonso mpo na lipa na mbisi kasi bawe bakangamaki na libanga bapesamaki matondo. Boyo ezalaki etuka na Dioclétien. Mpe Smir na lelo ebyangani Smir ezali mpenza mboka kitoko na mikolo oyo kuna oyo nde litika na Smir na kala malamu te kasi yango ebeteli biso lisolo na ntina mpe na ntango oyo bilenge bazali koseka mpe kosepela na Smir ndenge bakosalaka yango ata wapi na mokili. Boyebi ni na banzi ete Nzambe alingi bango mpe Nzambe alingi bazwa boyebi na bosolo ndenge akolingaka yo na ngai kotozala na boyebi malamu na bosolo. Kasi soki ozali na bosolo mpe okangami na yango oyo ekokoma ezali monyokoli oyo ezali kolize wapi bazalaki konyokomela
esika wapi Nero atumbelaki bakristo azalaki kokomisa bato mwinda kokaba bango na bankosi mpasi makasi mpe liwa ezalaki kozwa bango esika wana bato babebisamaki likolo na koyinana na sambela. Soki sikoyo boni boyebi ete tokozi na ntango na ntina monene na bolanisami na makambo lelo oyo bobendani kati na nsambela ekomi na nsonge na yango bomoni yango ntango mosusu eyano na likambo oyo ezali koyokana lelo ezali kozala molandi na pamba ezali mpasi makasi kozala molandi kaka ezali mpasi makasi kozala molandi kaka mpona nini te kaka boyokani moke mpe tokoki koyokana ezali malamu nazali na likambo te na nsambela ebele na mokili kasi awa bosili kofandisa monyoko kati na bino kaka wana bolingi kobebisa moto mosusu oyo azali kondima likambo mosusu ekeseni na oyo na yo bongo bokomi na likambo kasi nini ezali koleka soki balobi na solo tozali elongo mpe tokanisi ete tozali kosambela nzambe moko wana tokozwa kimia na suka tokosala ni boni kimia ekoki kozwama na boyokani inoto te na boyokani mabe yango nde likambo bozali komona lingomba na liboso ezwaki yango na libanda mpe monyokoli ekomaki mpe basokolamaki na bongo ntango satana alingaki kobebisa lingomba na ntango apelisaki moto na liboso zomi batelemaki mpona kozwa esika mpo bazalaki na kondima na bato oyo na bolingo na mingongo mpe loyembo na monoko na bango mpe na mabondeli mpona baoyo bazalaki konyokola bango mabondeli mpona baoyo bazalaki konyokola bango babombe te mabondeli mpona baoyo bazalaki konyokola bango bazalaki kokufa mpona kondima na bango bamosusu bazalaki kotelema mpe kozwa esika soki wana ezalaki kosalema te bazalaki kosala nini malamu tokoloba nini na mayele na Balamu bomoni Balamu amekaki kolakela bato na nzambe mabe Balak alingaki bakelama mabe mpo ete bazalaki likama mpo na ye kasi mbala nyonso azalaki kolakela bango mabe lipambo ye ezalaki kobima na moloko na ye likambo monene awa ezali bato na Israeli mpe mosakoli oyo asengaki mbongo ebele mpona kolakela bango mabe kasi bakokaki te yango alingaki mayele alobaki boyebini soki tosumukisi bango na ntina na nzambe loboko na nzambe ekolongwa likolo na bango mpe tokozwa bango sikoyo tomeka mpe tosumukisa bango nde na koyebisa bino oyo tokosala tokobongisa feti monene mpe tokosala feti monene na miziki mpe tokumbamela banzambe mosusu mpe basi kitoko bakolata ndambo na elamba na bango kaka mpo na butu mpe bakotika mipende na bango libanda yango nde basalaki mpe bato na Israeli basalaki nini malamu batambolaki na esobe mpe minoko ekawukaki bango batalaki kuna mpe balobaki wow mpe basumukaki nini ekomaki malali na somo ekoyelaki bango maladi na somo ekoyelaki bango sikoyo totala nano soki basalaki boyokani na mabe Pergame elingi koloba botombwami kotombola nini komitombola likolo na nzambe boni tozali koyoka mikolo oyo komitombola soki ofungoli televizion boni bozali te koyoka ete okozwa bokasi na yo wapi kati na yo bokomi bongola na kati mpe bokosala makambo oyo bino moko wana nde nzela na sika na lobiko Pergame kotombola nzela na moto likolo na nzela na nzambe ezali kokumbamela nzambe mosusu boye mboka monene na etando na Rome na Asie ezalaki na tempelo na Zeus mpe oyo na Asclepios nzambe nyoka azali kolakisa moto nyoka oyo azali kobikisa alingami na likonzi boye tozali kosala na elembo oyo lelo
iyo na makambo na bokolongono na nzoto ezali lelo. Mokonzi na Pergame azalaki na mopanga na mino mibale mpe ezali na ntina monene komona ete mboka oyo ezalaki efandela na bonganga na Babylone. Bomoni ntango Babylone ebotolomaki na Bamede na Baperse bamemaki nsambela na Babylone, kasi banganga batombokaki na ntina na Pergame na ntina na Bamede na Baperse mpe babenganaki bango yango bayaki kotonga awa. Boye ezalaki na bonganga na kala na Babylone likambo na ntina. Bazwaki libanga na Palladium bilamba oyo ezalaki bilamba na Dagon. Bazalaki na elamba na mbisi, bazalaki na ekoti na mbisi na monoko efungwama na mutu na yango na bango likambo na ntina monene mpo ezalaki kolakisa Dagon nzambe mbisi. Mpe abiangamaki souverain Pontifex Maximus ekati seliki kati na lola na mabele. Boye bazalaki kobikisama na nzela na moto, nzela na lingomba na esika na nzela na Kristo. Bongo ezalaki ekati kati na lola na mabele. Fungola mpe ekoti na bango. Boye azalaki na fungola mibale. Fungola na lola mpe fungola na inferno makambo na ntina. Mpe bazalaki kobianga mabakonzi minene na Pergame oyo na suka azalaki atalo 3. Sikoyo akomaki mo Kristo te Atalos oyo akomaki nsima na mbula mo Kristo te, kasi Atalos 3 ntango amonaki ete Rome alingi azwa mboka na makasi atikelaki mokonzi na Rome nkombo na ye wana. Solo soki bokei na Rome lelo bokomona na nsima na bakonzi minene na Rome maletele PM Pontifex Maximus elingi koloba motongi na kati seli mpe bakonzi minene na Rome ndenge tosili komona yango bazalaki banzambe mpe bokokaki kobondela bango bazalaki kofungolela bino lola. Sikoyo ezali na ntina komona ete bokokuta maletele moko wana PM kaka na nsima na bakonzi minene na Rome te, kasi bokomona yango mpe na nsima na komona banani na bapape. Bokokuta PM Pontifex Maximus. Boye nkombo wana ekomaki longwa na bakonzi minene na Rome kino na solo na bakonzi na nsambela na Rome oyo na kati wana bazali mpe na fungola mibale oyo basalelaka lokola fungola na nani na Pierre pe bazali kaka na bilamba moko wana na ekoti oyo ezali kolakisa Dagon wana ekomaki ndenge nini na lingoma na bakristo. Sikoyo na mbula 378 nsima na Yesu mokonzi monene na mokristo Gratien aboyaki nkombo wana. Bongo ezalaki awa na mokonzi monene na Rome ezalaki na moko alobaki te nalingi nkombo wana te, na bongo etikalaki bongo kino Damascus azwaki yango mwepiskopo na Rome ezali nde bongo nkombo wana ekomi moko na bankombo na pape na Rome. Boye nkombo wana ezali kino lelo, kasi nini ekomaki awa na Pergame yango nde ekomaki awa na Pergame. Na bongo ntango wana mabe ekotaki sikoyo na Pergame bozali na Pergame oyo monene etumbelo oyo mpe ezalaki etumbelo na banzambe nyonso na nsambela. Etumba monene elakisami awa kati na milimo na malamu na mabe na milimo na malamu na milimo na mabe. Pe Apocalypse 2:12-14 elobi komela mwaje na lingombo na Pergame ete oyo azali na mopanga mopeli na bipai nyonso mibale alobi boye ete ezali liloba na Nzambe. Yesu akomi na liloba na Nzambe mpe awa ezali na moto mosusu azali mpe na mopanga, kasi azali nzela na mabele. Na yebi esika efandi yo azali koloba na lingombo na ye bokanisa azalaki wapi na esika kiti na Satana ezali. Wow! Bongo bonganga oyo ekanisami kozala Babel mosusu ekuke kino na Nzambe ezali mbindo na Satana. Kiti na Satana ezali simba nkombo na ngai, boye lingomba oyo esimbi na lingomba na kati na makambo oyo. Mpe owanganaki kondima na ngai ata na mikolo na Antipas te, nkombo moko na ntina monene.
ye motatoli na ngai na sembo abomamaki kati na bino kuna ezali satana kofanda. Mbala na mibale alobi bongo, ezalaki na moto andimaki kokufa na esika na kotika kondima na ye, mpe abiangi ye Antipas. Sikoyo Antipas akokaki kozala bamosusu balobaka moto na kala, mpe bamosusu balobi azali oyo to wana to mobateli mpate songolo na lingomba oyo azalaki sembo na ntango wana. Kasi Antipas elingi koloba monguna na pape. Bongo wana ekokaki kozala na molimo ete moto oyo anibianga lokola moko akozala molobeli kati na Nzambe na moto, mpe bolobeli elongwe na Nzambe na Kristo kino moto, wana ezali bikambo. Mpe bato bazwaki matondo lokola Antipas. Kasi nazali na yo mwa makambo ezali na bopameli, ete ozali na bamosusu wana na mateya na Balamu. Oyo alakisaki Balaki kotiela bato na Israeli libaku ete baliambeka na bikeko mpe basala pite. Boye eloko moko ekotaki na lingombe awa, mpo ezalaki ba oyo bakangamaki na mateya na Balamu. Sikoyo tosili koloba na yango Balamu azalaki na mateya nini? Boyokani na mabe. Mukisa bango. Komisa bango na kobebisa mibeko na Nzambe na nsima tokozwa bango. Boye boyokani na mabe ekotaki. Oyo tokuti na kati na yango makanisi oyo ekolongola bato mpe kotinda bango na kosalela banzambe mosusu. Yango nde ekokomela lingomba na bakristo. Nzambe akebisi awa lakisa yango. Boyokani na mabe ekokota. Constantin asalaki yango. Constantin alobaki tosangisa mangomba. Etumba wana ntango nyonso kati na bakristo na bapakano ezala lisusu te tosangisa bango. Mpe asalisaki medai wapi na mopanzi moko azalaki kosalela Yesu Kristo, mpe na mopanzi mosusu azalaki na bazambe na bapakano. Kasi azalaki na likambo. Constantin azalaki na likambo. Boyebi nini yango? Liloba na Nzambe. Constantin azwaki likambo na liloba na Nzambe, mpo liloba na Nzambe epasolaka lokola mopanga na mino mibale. E asalaki nini? Alobaki toyokana. Na kopesa bino liteye mobimba na likambo oyo. Alobaki na sangu Eusebius akoma biteni na Biblia. Yango atindaki yango mpe basalaki biteni 15. Mpe bakomaki na kati esengelaki Yesu akitisa mandenge azalai koleka wapi azali. Wana ekokaki kozala bosangani na Nzambe, boye Zoroastre akokaki kozala ndenge moko na Yesu Kristo, Zeus akokaki kozala ndenge moko na Yesu Kristo, Apolo akokaki kozala ndenge moko na Yesu Kristo, mpe nyonso ekokaki kozala ndenge moko. Tokoki kokumbamela bango nyonso, ezalaki mokanda na lisanga na mangomba oyo apesaki bokonzela yango. Boye boyokani oyo na mabe ekomaki mpe esengelaki Yesu akitisama, mpe kotosama na Nzambe elongolisamaki mpona kotosa moto. Likambo liteya na Balamu. Lisusu yo ozali na bamosusu oyo bazali kosimba mateya na banikolaiti lokola liboso bayinaki mateya na banikolaiti, sikoyo bakangami na mateya wana. Na bongo lo motema na yo soki bongo te na koya epai na yo noki mpe na kosala etumba na bango na mopanga na monoko na ngai oyo azali na litoi ayoka yango elobi molimo na mangomba ete mpo na molongi na kopesa ye mana masili kobombana mpe na kopesa ye libanga mpe na likolo na libanga yango esili kokoma makombo na sika oyo mosusu ayebi te bobeli mozwi na yango ayebi. Boyokani na mabe. Ezali mabe monene koleka nyonso mpo ezali lokuta. Ezali lokuta monene. Oyo awa tozali na mboka monene. Oyo nde bato bazali kofanda kuna esika na wenze. Ezali mokili na misato, efelo na motane, efelo na libanda, tempelo na Diane, tempelo na Trajan, tempelo na Zeus. Oyo nde Bolamu Kaiser Wilhelm asalaki ntango amemaki biloko oyo nyonso mpe akendaki na yango. Scholastica na Asclepios oyo ezalaki kokumbamela oyo ekotaki na Pergame. Boyokani mabe. Nazali koloba na bino lelo ete
boyokani na mabe kati boyokani kati na lokutala bosolo esengeli ebwakisama mpe esengeli Yesu na bosolo na ye akomisama seko na mitema. Amen. Na eteni na biso eleki tokotaki mosika koleka na Pergame moko na mangomba sambo mpe tomonaki ndenge nini boyokani mabe ekotaki na lingomba, ndenge nini ezalaki na bato oyo bakangamaki na mate na Banikolaite nzoka liboso bayinaki yango mobimba. Awa bozali lisusu na esika oyo monene na milulu na mboka oyo mpe malamu mpe eteni na ntango oyo elandi ezali ntango moko na mawa na boumeli na lingomba. Mpo soki bolingi boyokani wana na mabe, mbala moko ekopanzana lokola kanser na kati na lingomba, wana ekomi molili monene. Boyete na ntango oyo elandi ekomami ezali Tiatire longwa mbula 538 kino 1517. Ezalaki na ndimbola ebele nkombo oyo elingi koloba elengi kitoko na mosala, elingi koloba mbeka na kati na mpasi, mpe bamosusu balobaka elingi koloba mate na satana. Boye na nsima na boyokani mabe kokota na lingomba, tozali komona polele ete esalelo na Balamu nde basalelaki Banikolaite bandimamaki nzoka lingomba na liboso babwakisaki mate wana. Awa tozali na eteni na ntango na molili mbula 538 nsima na Yesu, mokano na Justinien ebimaki mpona kopesa makoki na mwepiskopo na Rome mpona kozongisa batomboki na nzela. Sikoyo awa liloba ezalaki lisusu te oyo ezalaki koloba na ntina na malamu na mabe, kasi moto azwaki mosala na koponela yo na oyo okondimela. Ezali na likambo boni bokondima yango. Soki Nzambe akeli biso na bonsomi mpe tokotelema liboso na Nzambe mokolo moko mpona kosamba na ntina na oyo tosalaki mpe oyo tondimaki, boni tokoki koloba boye o baponelaki ngai iyo to te? Tokoki koloba bongo te. Nini ekomaki ntango Adamu na Eve basumukaki? Eloko nini na liboso basalaki? Bafundaki moto moko yango te? Yango wana ntango Nzambe alobi na Adamu osali nini? Adamu alobaki nini? Oh, mwasi oyo opesaki ngai ezalaki mbeba na ye. Mpe ntango atunaki mwasi alobaki nini? Nyoka akosi ngai, bokanisi yango. Mbala moko tobandi kokota na lolenge oyo mpe tobandi kofunda moto mosusu. Boyebi tozali koomelela mokili na mafundi lelo, boyebi yango? Moto moko te azali na likambo na mokili oyo, mwana moko te azali na likambo na mokili oyo, nazali na likambo na likolo na moboti na ngai. Boyokaka yango? Tango tata na ngai akanga ngai makasi, mama na ngai azalaki boye, yango wana nazali na makambo lelo. Moto moko te azali na likambo euta kaka na moto mosusu. Tata opesi ngai nde likambo. Sikoyo ntango mosusu ezalaki solo, ntango mosusu tata yende likambo, kasi ezali na lolenge na mokili tofundaka kaka moto mosusu. Sikoyo awa ezalaki na mozongisi na batomboki na nzela, ezalaki na moto oyo akoponela yo na oyo kondimela, mpe soki ozalaki kosala oyo azalaki koloba te, nini ezalaki kokomela yo? Monyokoli ezalaki suka na yo. Na bongo emonanaki mpenza eteni na ntango oyo moto akomaki mobeko mpona moto mosusu, ebyangami ekeke na molili. Soki obwakisi pole mpe olobi okomi pole, wana nde okomi molili. Soki mwana na Nzambe azali mwinda na mokili te mpe moto mosusu akomi mwinda na mokili, wana bokomi na molili. Ezali te na nzela mosusu. Mpe Holzer oyo azalaki moyebi na makambo na bonzambe na bakatolike Romain alobi ezali lingomba na Moyen Âge. Sikoyo na mboka oyo ekesana ezalaki na tempelo na Apollon, ezalaki nzambe moi, mpe ezalaki na etumbelo na nzambe moko mwasi. Lingomba na Moyen Âge ezalaki na nzambe, mpe bakomisaki mwasi
moko nzambe tokozongela yango liboso ezalaki na kompani na bilamba na mboka oyo ekeseni wapi bazalaki kosala bilamba kitoko bilamba na motane mwindo mpe motane esalami na misisa eyebani na nkombo na mosisa na liboma sikoyo langi oyo motane mwindo mpe motane ezali mpe langi na lingomba na moyenage likambo na ntino monene mpe langi ezali na ndimbola ekeseni motane moyindo ezali langi na bokonzi motane ezali langi na mbeka boye bazwaki esika na bokonzi mpe na mbeka oyo ezalaki na moto mosusu yende Kristo bamitiaki lokola mibeko bango nde bakolimbisa masumu bango nde bakoloba boya epai na ngai nde bokopemisama boya epai na ngai mpe botubela masumu na bino epai na ngai mpe nakopesa bino kolongolisama nzoka Yesu alobi nazali nzela solo mpe bomoi botubela masumu na bino epai na Nzambe na bongo awa ezalaki na mbeba ekotaki nsima na lisolo oyo ndenge ezali koleka na mboka oyo ezalaki na lisolo na Jezabel sikoyo soki botali na boyokani na kala Jezabel azalaki mokonzi mwasi na Fenisi oyo abalaki Akab mokonzi na Israel mpe asilisaki bato nyonso na Israel bakumbamelaki Nzambe moi bokoki kotanga lisolo na mokanda na 1 Roi 18:4 na 2 Roi 2:22 Jezabel atindaki bato na Nzambe bakumbamela Baal mpe na ntango wana soki botangi lisolo bozalaki na banganga na Baal mpe bozalaki na banganga na Ashtoret sikoyo Ashtoret azalaki nzambe mwasi oyo bazalaki kokumbamela bongo bozalaki na nzambe mobali na nzambe mwasi ezali likambo na ntina mpe bokokaki kosambela moko to mosusu mpe bozalaki na banganga na moko to banganga na mosusu sikoyo lingomba na moyenage basalaki kaka lolenge moko wana ezalaki na bonganga mobimba mpona Marie mpe bozalaki na bonganga mobimba mpona nzambe mobali likambo na ntina nayebi misala na yo na bolingo na yo na kondima na yo na lisungi na yo boyeba ete mokanda ekomami mpona lingomba na Nzambe na bomoi na ntango oyo mpe ntango mosusu bazalaki koumela na liziba wana okomela na liziba wana yango nde eteni na mwa likambo oyo na mpiko na yo nayebi mpe ete misala na yo na suka ya mileki misala na yo na liboso awa ezali na bokambani na misala sikoyo na kokota na lokuta oyo te ezali na mabe moko te na misala mpe kondima ezangi misala ezali na kokufa kasi soki misala ezwi esika na kondima wana kondima na yo ekufi tozali elongo boye ezali na lingomba oyo elongoli makanisi na kondima mpona misala kasi nazali na yo likambo oyo ete opesi nzela elingi koloba otiki nzela na mwasi yango Jezabel sikoyo ezalaki na Jezabel moko na boyokani kuna balobi moko azalaki kuna na ntango wana azalaki mwasi oyo asimbaki kompani nyonso na bilamba azalaki kosala bilamba na langi na motane moyindo mpe motane kasi na solo Biblia ezali kolobela likambo moko na boyokani oyo ezalaki na ntango wana mpe ekangisi yango mpona ntango ekoya ekangisi yango na botomboki oyo ekomaki na ntango na Akab mokonzi na Israel abalaki Jezabel elingi koloba asalaki boyokani na kipakano boni esosolami ezali awa na mokonzi oyo abali na kipakano boye lingomba na Nzambe banini kipakano mpe bakotisi yango na kati na bango bongo bakoyoka mwasi oyo batikeli Jezabel nzela oyo alobaka ete ye mosakoli sikoyo kosakola elingi koloba koteya wana elingi mpe koloba kozwa emoneli mpe bokozwela yango na likanisi na oyo bozali kolobela na solo awa bazali koteya mpe azali kolakisa mpe azali kokosa baumbu na ngai ete basala pite bazanga boyenge bene na Nzambe mpe basalela banzambe mosusu mpe balia mbeka na bikeko wow oyo ekeseni mingi kokumbamela bikeko mpe kolia na komela ekomi ete na kokumbamela bikeko
sikoyo Nzambe akebisaka bato na ye na ntango nyonso baliyambeka na bikeko te pe awa ezali kokumbamela bikeko ekeseni. Ezali na ntina komona ete banzambe na bapakano Bacchus, Zeus, Osiris bakumbamela bango na zelo lipa na lolenge na zelo mapa elakisi nzoto na bango, nzoto na makanisi. Boni wana ekotaki na lingomba ntango wana iyo ekotaki. Napesaki ye ntango ete abongola motema. Kasi likambo na mawa mingi ezali ete nde azalaki na posa na kobongola motema na pite na yete. Azalaki na tala na kubwaka ye na mbeto. Nde azalaki na posa na kubongola motema na pite na yete tala na kubwaka ye na mbeto mpe bawe basali na ye kobo kasi na mpasi monene soki bakobongola mitema na misala na yete kasi babongolaki mitema na bango boye lingomba oyo babongwani te bakotikala bongo. Nde Nzambe akozwa mwinda oyo akopesa yango na mosusu mpo ete lingomba oyo bakobongola motema te. Ezalaki lingomba na motungisi na koboma bana na ye na liwa boye kati na lingomba oyo bana bakobima oyo bakozala mpe batomboki lokola ye. Bongo mangomba nyonso bakoyeba ete ngai moloki kati na makanisi na mitema mpe nakopesa bino lokola ebongi na misala na moto na moto. Na bongo soki misala ezali mibeko mpona bino na kosambisa bino na misala na bino. Soki bozali komema bato na kokumbamela bikeko na kosambisa bino mpona yango. Nde na bino mosusu wana na Tiatire bino nyonso bonima te yango te. Solo bato nyonso balandaki te. Bakabwani bokabwani monene kotaki na lingomba. Bino bozangi koyeba makambo bazindo na satana. Awa esuki malamu na ntina. Koyeba bozindo na satana elingi koloba esengeli bakotisa bino na sekele na makambo na molili. Ezali bongo? Ezali na bato lelo balobi bayebi bozindo na makambo na molili. Mpe tokomona esika wapi bozindo na molili efandeli lelo. Mpe toko pesela yango na Mateo ezali koya na ndenge na kobomba na te. Kasi awa efandeli na lingomba nini? Lingomba na Moyen Âge. Eyebaki bozindo na satana. Ezali somo. Tokolobela yango. Lokola bakobianga yango na kotiela bino mokumba na bozito mosusu te. Solo ezali na bato oyo batelemeli boyokani mabe wana batelemeli liteye oyo na kati sekele oyo makambo oyo na molili. Kasi bosimba yango ezwi bino kino ekoya ngai. Awa ezali kolakisama na liboso na kozonga na Kristo. Mpe na solo tokomi longo na eteni na ntango oyo lingomba eyebaki solo batikaki nzela mpe balekaki na ntango oyo monyokoli monene mpe lingomba esokolamaki. Smirne, Mir, na nsima ntango na boyokani mabe Pergame, ntango solo na lokota esanganaki na ntango moto amitiaki lokola mibeko mpona kopona na ntina na malamu mpe na mabe. Mpe ekomaki nsambela mpona yo na esika na liloba. Mpe na nsima tokoti solo na makambo na molili. Kasi bosimba yango ezwi bino kino koya ngai. Pona molongi oyo akobatela misala na ngai kino suka na kopesa ye bokonzi liboso na bapakano. Ebongo oyo ezali likonzi na Justinien ezali wana oyo likolo awa elakisi mokano na mokano oyo elobi na moto akokisi koyo koponela na ntina na malamu to na mabe azali na makoki na kopesa itumbu kino na liwa. Makonzi ememami kuna na kati makonzi na Egypte bilembo yango oyo bilembo na Phallus na Osiris ezali awa kipakano bokokuta yango na Rome na solo kaka na kati na Rome bokokuta likonzi oyo molai na Tutmos III Farao oyo
na solo na tango na Exode ekoti na mitole misato euti na bamedre na baperse lakisi solo nzambe na lola nzambe na mabele mpe na mikili na se. Wow! Ezali nde likambo kopesa mabokonzi na motole oyo ekomisi yo mokonzi na lola na mabele mpe na mikili na se. Ezali penza esika na moto mosusu. Na solo tozali na posa na makambo na sika. Lingomba na moyenage ekomaki molili mpe eyebani na nkombo na ekeke na molili. Pe eteni na ntango elandi ezali Sarde. Mbula 1517 kino 1798 elingi koloba ntango na sika. Biteni oyo na ntango tokozongela yango mpona koyeba soki biteni oyo na ntango ezali na ntina. Tango na sika yango nde ndimbola na yango na likanisi Sarde elingi koloba bobongoli. Boni ezali malamu te mpona nzambe kolakisa yango bongo. Mboka oyo ekokaki kozwama te, kasi ezwamaki mbala mibale na kozanga bitumba. Mbala moko na Cyrus oyo azalaki mokonzi na bamede na baperse, mpe Antiochus mokonzi na Grèce, Antiochus le Grand. Totanga nanu moke na ntina na ntango oyo na babongoli to réforme. Apocalypse 3:1 komela mwaje na lingomba na Sarde ete oyo azali na milimo na nzambe yango nsambo na minzoto yango nsambo alobi boye ete batei na loboko na ye na yebi misala na yo ete nkombo ezali na yo ete ozali na bomoi nde okufi. Wow! Ezalaki na makambo na sika, ezalaki na bomoi na sika na lingomba. Eloko moko emonanaki kokumbamela bikeko elongolisamaki bomoi ezongaki, kasi bomoi yango ekokaki te mpona kokomisa yango bomoi ezalaki na kufa na kati na yango. Okengela mpepe sangu ya na yo etikali na oyo etikali oyo elingi kokufa. Ezali litatoli na somo. Boye bomoi ezongaki, ezalaki na makambo oyo ebongaki kozongisama na bomoi, kasi bazalaki pene na kufa. Mateya po ete nazwi misala na yo ete misili kokoka na miso na nzambe na ngai te. Na solo wana reforme atako ekotisaki mopepe na bomoi na sika na mateya na Kristo, ezalaki na misala na malamu te, ezalaki na kokoka te, eloko moko etikalaki ndambo. Ezali na ntina komona ete na concile de 30 ezalaki na mateya minene mpe tokolobela yango mwa moke na mateya na biso elandi. Likambo monene balobelaki ezalaki bobele makomi Biblia mpe bobele Biblia lokola molakisi. Roma alobaki te Biblia na mibeko na bato, mpe mibeko na bato nde molakisi oyo ekososolisa liloba. Boye mibeko na bato moto nde akoleka nde kokamba mateya na Biblia. Wana nde makanisi na Rome. Mpe moto nde azalaki koloba lolenge nini esengaki etangama. Boye lingomba ekoponela yo oyo ezali malamu liloba te. Wana nde bato ya reforme balobi te. Wana nde nani kaka makomi bobele Biblia. Wana nde liteya. Nani alongaki na concile de 30? Ezali motuna malamu. Roma alongaki. Reforme tolaki na concile de 30. Kasimawa na kolakisa bino yango na liteya welandi. Reforme polaki bakabwani emonanaki iyo bokabwani emonanaki, kasi bato na reforme bapolaki bazalaki na libaku malamu na makambo na mokili mpona kobakisa misala mpe kolonga, kasi bapolaki mpona nini? Mpo ete Rome bakokaki kolakisa polele ete mibeko na bato elekaki liloba. Bato na reforme bazalaki kosala oyo bazalaki koteya te. Bato na reforme balobaki bobele makomi bobele liloba. Boye lingomba etunaki boni bobatelaka mateya nyonso mpona nini bolongoli yango mpe botiki pembeni Biblia? Mpona nini
kardinal atelemaki mpe alobaki boye na kozongela yango na litoi oyo koya mpe alobaki mpona nini bondimi mibeko na biso na esika na liloba bozali kobuka mibeko na bino moko bozali na ntina te bozali kaka batomboki mpe bato na reforme bapolaki na ntina wana bazalaki mpeto te liboso na Nzambe ezali lisolo na mawa na bongo kanisa lisusu lite liyambaki yo mpe liyokaki yo batela yango mpe bongo na motema soki nde okokengela te na koya lokola moyibi mpe okoyeba te soki na kobimela yo na ntango nini ezali mpe lisolo na mawa soki bobwakisi pole lelo to lelo kuna bokozala na makoki te na kososola ntango nini bozali koumela mpe koya na Kristo ekozala mbalakata monene kasi ozali na mwa nkombo mosusu kati na Sarde bato babebisi bilamba na bango mbindo te solo nyonso na reforme ezalaki kaka mabe te reforme ezalaki kitoko esalelo na nguya esilisaki nde mosala te ekomaki na suka na nzela te mosala ezalaki mobimba te liboso na Nzambe mpe bakotambola na ngai elongo na bilamba mpembe na mitunaka wana banani boni akokaki kozala Jean Hus akokaki kozala Tyndale akokaki kozala Wycliffe akokaki kozala Martin Luther bakokaki kozala babongoli nyonso wana babongi bakangamaki na oyo bayebaki lokola bosolo mpona molongi ya kolatisa mabongo na bilamba mpembe mpe na koboma nkombo na kokoma nkombo na ye na buku na bomo na koboma nkombo na ye na buku na bomo ite nde na koyambola nkombo na ye na miso na tata na ngai mpe na miso na bange na ye na ntina wana ezali na makomi na motuya alobi na kokoma nkombo na ye na buku na bomo alobi na koboma nkombo na ye na buku na bomo ite wow azali koloba nini na ntina na Nzambe bato boni alingi Nzambe alingi kobikisa bato nyonso boni boyebaki ete moto nano abotama te akomama na buku na bomo mpe baponeli ye esika wapi akozala to akokende ezali lisolo na mawa na mokuse Sarde yango oyo ekokanaki na yango oyo nde litika na yango ezali na mwasi na bamusulman oyo amemaki biso na esika oyo lisolo kitoko andimelaki Kristo mpe akimaki mpona ntina na bomoi na ye lokola litomba na yango na mokuse ezali na tempelo na kala na babyzantin awa ezali na ebokoleli na banyama na kati wana ezali eyanganelo efungwami likolo na mopanzi mosusu mpe esokolami na kati kuna nde na kotalela Paul ateyelaki mpe Paul akokaki kozala na eyanganelo oyo na Sarde soki tokoti na lisolo na solo oyo ezali mboka na Prague mpe lelo ekomi na bakompani ebele kasi mboka na kala ezali kitoko koleka eleki mboka nyonso na kala na Europe ezali kitoko mingi koleka awa nde wapi Jean Hus ateyelaki mpe oyo ezali elekeko na ye na ngambo na bitonga oyo na kala mpe awa ezali na loyembo bazalaki koyemba sikoyo nakoki kotanga ndinga oyo na bachek te kasi na ndenge nyonso loyembo oyo etelemeli mokonzi na Babylone wow Jean Hus nde ateleki na kotelemela mokonzi na Babylone kasi mpe ateyaki ete mokonzi oyo na Babylone azali kozwa esika na Jésus na Yesu Kristo kasi ozali na mwa nkombo mosusu kati na Sarde bato babebisi bilamba na bango mbindo te kasi ozali na mwa nkombo mosusu kati na Sarde bato babebisi bilamba na bango mbindo te mpe bakotambola na ngai elongo na bilamba mpembe mpo ete bazali babongi ezali awa na ekatiseli na kala likolo na ebale na Prague mpe bazalaki kosalela esika oyo mpona kolekama kokatama biteni na nzoto na balandi na us kokatela biteni na nzoto na balandi na us oyo baboyaki mateya na Rome mpe baponaki kondima mateya na Biblia na bongo wana bazalaki kokanga bango bakati bango na biteni mpe bazalaki kakema yango oyo mpo bato nyonso bamona bango boye bozalaki na nzoto kakemaki wana loboko lokolo mutu epola
epola mpona kotalisa bino ete ezalaki na ntina te mpona yo kokende libanda na mateya na lingomba na moyen âge soki bokatisi awa lelo bokomona basanto na bapakano kuna na nsima na esika na bango botala mwasi oyo atie loboko na ye na ekeko oyo bokoki komona ndenge nini ekeko oyo na motako awa engengi mpona bato nyonso bazali kotia loboko likolo na yango mpo bandimi ete soki bakotia loboko na bango wana bakozwa lipamboli ekesani oyo ezali mosantu moko na bakatolika akufaki na kotala boye awa na kopolaka na ekatiseli oyo na solo emonisamaki lokola bakobaka yango balobaka yango soki otie misapi kuna kozwa lipamboli ekeseni awa sikoyo okoki kozwa lipamboli na nzela na misana na moto yango nde bato na isu baboyaki kotombola moto likolo na Kristo bilembo na kokumbamela moi bilembo na zodiac wana ezali libulu na mabanga na bajesuite kuna bakomi IHS Isis Horus Set banzambe misato na bato na Egypte babongisaki tempelo awa ezali na esika wapi bokoki kosomba bankisi na bokono oyo nde Martin Luther mpe awa na etutelo ebyangani la Santa Scala na ebutelo ebyangani la Santa Scala Martin Luther atelemaki mpe alobaki mosembwi akobika bobele na zele na kondima bomoni ebutelo oyo balobaka yango ezali oyo wapi Yesu atambolelaki ntango azwaki etumbu na liwa epai na Pilate mpe butu moko baje bazwaki ebuteli oyo longwa Jerusalem bakitisaki yango kino Rome yango wana ikomi kuna mpe batongi katedrale oyo na nzinga na yango mpe lelo soki omati kuna na mabolongo okoki kozwa lipamboli ekesani mpe mikolo ntukuli bwana bolongolisami na masumu bokoki mpe kozwa yango lelo wana elingi koloba na mikolo ntukuli bwa okoki kosala nyonso olingi mpe kolimbisama liboso libongisi monene kasi ezali na Biblia te awa natalaki bilenge oyo na mibange oyo bazalaki awa komeka kozwa bolimbisami mpona nyonso basalaki to bazalaki koluka kosala boni ezali mawa te tango oyo nyonso esengi yo kosala ezali kaka kotala Yesu mpe koloba ngai oyo nkolo nazali mosumu kilimbisa ngai mpe Yesu atali na se alobi na pesi yo etumbu te kende mpe kosumuka lisusu te oyo nde nzela kitoko na kozwela lobiko Yerstand von Kaiser und Reich Martin Luther 1521 awa nde etelemaki na makolo na ye liboso na mokonzi mpe bokonzi Martin Luther alobaki awa natelemi nakoki kosala eloko mosusu te to ezali loba te na ntina wana Martin Luther asalaki mosala ata misala na ye esilaki te kasi akokaki kosala lisusu te nde balandi na ye basengelaki kolanda ye kasi basalaki yango te atelemaki wana mpe yango nde lisolo mosala esilaki te mpe nini elekaki lokola Martin Luther akokaki kosukisa mosala te lingomba mosusu bakristo babimaki mpe balobaki hey Martin otikaki eloko moko mpe babandaki lingomba mosusu mpe balandaki mokambi mosusu oyo abyangani Calvin babyangaki bato na Calvin mpe na nsima moto mosusu abimaki hey Calvin na Martin boni bomonaki na te Biblia elakisi likambo mosusu awa boyebaki mpe bozali na babatiste mpe bazali kutu na sango ebakisami mpe babakisaki mpe bato na Luther balobi malamu Martin amonaki wana te bongo tokolanda yango te mpe bato na Calvin balobi malamu tomonaki wana te tokoki kolanda nzela wana te mpe bozali na Wycliffe alobi o boyebi ezali na likambo monene oyo tomoni na Biblia boya bandeko baprotestant tosala boye hey te okoki kosala yango yo moko sala oyo na yo lingomba na nsima nini ekomaki bokomi na mangomba na bakristo oyo nyonso lingomba moko na mateya na yango efandi na Biblia kasi moko na moko balobi bazali na eloko moko ekaboli bango na oyo mosusu ezali na yango boni biso nyonso tozali na Biblia moko te tozali na bosolo moko te soki tozali na Biblia moko mpona nini mangomba ebele boye boni tokoki kokuta solo epai mosusu mpe kosalela yango te ebongo nsima Philadelphie ekomaki 1798 kino 1844 Philadelphie elingi koloba bolingo na bondeko Attalus II atongaki yango mpe alingaki ndeko na ye mobali Eumenes mpe ezalaki na ekuke na kobimela na ngomba ezalaki na kofungwama
mpe ezalaki na ntango moko na ntina mpo ete na nsima reforme ebakisamaki. Ezalaki ntango wana mobembo na bopanzi nsango ebandaki. Kare akendaki na Inde na 1793, Morisson na Chine na 1817, Moffat na Afrique du Sud na 1817, Société biblique britannique ebandaki na 1804, Société biblique américaine ebandaki na 1816, liloba ebimaki na mokili. Komela mwasi na lingomba na Philadelphie ete bolingo na bondeko, ye moto mosanto, moto na solo azali na fungola na David, oyo afungoli mpe moto akokanga te. Oyo akangi mpe moto akofungola te, alobi boye ete ezali loba na ntina. Eloko moko efungwami likolo mpe eloko moko ekangami na se. Boye Nzambe afungoli nzela mpona mibembo mpe esalamaki, kasi awa ezali na eloko efungwami mpe ekangami awa. Ezalaki na bikuke soki bolingi na kati na biteni na ema. Mpe soki boyei na ete na ntango elandi, bokomona ete tozali koumela te na esika na bule ya. Na solo mosala na Yesu esengeli ekende longwa esika na bule kino esika eleki bule kasi na esika eleki bule. Kasi wana ezali loba mosusu tokolobela na mozindo sikoyo. Na ebi misala na yo tala na siri kotia ekoke polele liboso na yo, oyo moto te akoki kokanga yango te mpo ete ata ozali na nguya moke, liboke moke, obateli maloba na ngai mpe owangani nkombo na ngai te. Ezali bopameli awa, liboke moke oyo na bato bazwi mokano na kolanda Kristo na makambo nyonso, na bosolo nyonso. Nini ekomaki na eteni oyo na ntango? Mpona bango bazali na lingomba na Satana, solo ezali na lingomba na Satana na mokili oyo, oyo balobi ete bango bayuda, ba Kristo, kasi bazali bongo te, mpe bakobukaka lokuta tala na koyekisa bango na kobundisa bango na liboso na makolo na yo, mpe na bakoyeba ete ngai na sili kolinga yo. Boye ezali awa na liboke na bato bamoni solo mpe eloko moko ezongisami mpo ete obateli maloba na mpiko na ngai kozongela liloba solo eloko moko esalami lolengi mosusu. Ngai mpe na kobatela yo na ntango na komekama solo bakozala awa na sete. Boye ezali ntango na mangomba na suka awa na mabele oyo elingi kobimela mokili mobimba mpo na komeka bango bazali kofanda na mokili na koyanoki. Alobaki nini na lingomba na liboso? Na koyanoki. Awa alobi nini na yo na koyanoki. Bomoni ntango ekomi mokuse awa. Boye na solo totamboli na lisolo na eteni na ntango oyo akoyanoki. Ntango koyano na ye ekomami te na ntango oyo akoyanoki. Na ntango sikoyo oyo akoyana lombango ezali liboso na makambo na suka. Kasi lingomba oyo ekokoma na makambo na suka te mpo bakobatelama na ntango na komekama. Simba yango ezali na yo na ntina ete moto abotola motole na yo te. Apocalypse 3, 9 à 11. Nini elekaki na kala? Malamu soki bokei na Philadelphie bokomona bitika moke na tempelo na Babizantin kuna ezali mpenza Moyen Âge. Mpe mobange oyo mwasi azali na likaniseli malamu mpona ngai apesaki ngai lite monene. Ayambaki na lipwepe mwasi mosusu azalaki na mawa oyo basundolaki na moto mosusu. Atalaki ngai na miso na bopameli makasi mpe nazali kokanisa etaleli wana mpo eteyaki ngai likambo moko. Elakisaki ngai ete esengeli nazwa bato na motu ye koleka oyo bazali kosala, kasi ezali lisolo mosusu mpona ntango mosusu. Pona molongi na kozalisa ye likonzi kati na tempelo na Nzambe na ngai. Kitoko kozala elongo na babikisami. Mpe akobima wana lisusu soki mokete bomo ina seko mpe na kokoma nkombo na Nzambe na ngai likolo na ye. Ezale na Nzambe kozala kati na ye na nkombo na mboka na Nzambe na ngai. Ezale na bato na ngai awa. Yango Jerusalem na sika oyo ekokita na likolo kolongwa na Nzambe na ngai. Boyeba oyo mboka na mai na salitete awa na se na mabele te ekokita likolo kolongwa na Nzambe mpe nkombo na ngai na sika. Apocalypse 3:12. Ezali na bilaka minene mpe na lingomba oyo. Na bongo Philadelphie ezali ntango na makambo na sika oyo Mateya na Biblia ezwamaki lisusu na mobimba na yango mpenza.
mpe ekangisamaki na liteya moko na kolandela makambo na Biblia mpe ekendaki na mokili mobimba. Mpe Satana amekaki kokotisa motungisi na mateya mpe bato na Nzambe bazali kotelemela mpo na bosembo mpe bosolo. Mpe ebimaki lingomba na suka Laodicée. Mpe soki tozwi lisakoli na Daniel wapi lisakoli na mikolo nkoto na nkama misato esili na mbula moko na ntina 1844 kozala na lete ya mobimba na likambo wana awa tokoti na kati te ezali mpe makasi. Laodicée elingi koloba mboka na esambiselo, boye wana elingi koloba oyo na suka ezali elilingi te soki bolingi Yom Kippur. Kristo azali na esika eleki bule sikoyo mpo tolongwa na bitelemelo na mwinda na mapa etandami na etumbelo na malasi kino sanduku na boyokani na solo ezali kokende na eteni oyo elandi mpe Yom Kippur ntango na kosambisama likambo na mtina monene. Sikoyo mboka oyo Antiochus atongaki yango mpe apesaki yango nkombo na mwasi na ye Laodicée. Nkombo na ye ezalaki solo Ladis, ezalaki nkombo na kisi, basalaki kisi na miso oyo ekenda sango oyo ebyangami kolire. Boye esengaki bapesa wana emoneli na molimo soki bolingi. Ezalaki mboka na bofuluki mingi ebebisamaki na mbula ntuku motoba na koningana na mabele. Etongamaki lisusu na mbongo na yango moko mbongo na bokonzi te bazalaki bazwi bazalaki na nyonso bazalaki na esika na kotokisela mai oyo nde bitika na Laodicée mosusu kati na yango ezali nanu libanda ezali awa na esika na milulu oyo nanu batimola te bazalaki na biloko moko kitoko awa ezali na tiyo na mai na kala botala ndenge balingi tiyo oyo malamu eloko moko monene koleka batiaki batiyo nyonso oyo na eloko oyo monene mpe bamemaki mai na mboka oyo. Sikoyo mosika te na wana ezalaki na mabulu na moto kasi moko te ezalaki na Laodicée. Yango nde bamemaki yango awa mpe na mai ekomaki moto ezalaki mosala kitoko na bato na mayele. Ntango ezalaki kobima na Laodicée mai ezalaki lisusu moto te ezalaki mwa moto moke. Soki ozalaki komela yango bongo ozalaki koyoka mposa na kosanza mpe ozalaki kosanza. Soki bokomisi yango moto bokokaki komela yango lokola ti bokokaki komela yango soki komisaki yango marili lokola libanga bokokaki kokitisa yango te. Boye lokola lelo bozali kotia mungwa mpe bomeli mai wana bokokaki kokitisa yango kasi ntango ezalaki kokoma wana ezalaki mwa moto moke lisolo kitoko na makambo na bokundoli. Nayebi misala na yo ete yo mpio te yo moko mpe te mposa na ngai ozala pio soki moto bongo awa ezali yo mwa moto moke nde moto te nde pio te etikali moke na kosanza yo na monoko na ngai. Apocalypse 3:15-16 botala bopameli ezali te na kolongola etelemelo na mwinda na yo mpo na kopesa yango te na moto mosusu bopameli ezali na kosanza yo. Bomoni lingomba na suka na mabele ezali na bobotoli na etelemelo na mwinda te ezali na bosanzami ezali nde na bosanzami. Boye lingomba oyo eleki na bokonzi kasi bawe bazali mwa moto moke bakosanzama na yango. Lingomba oyo ekoningana mpe oyo bakokangama te bakoningana mpe bakobwakama na bongo ezali lingomba na petoto te ezali motungisi. Botala ezali mwa moke moto mpe matondo ezali te kaka bopameli matondo ata moke te ezali bobeli lingomba moko ezwi matondo te ata moko te. Mosika na wana te ezali Hieropolis wapi mpenza mabulu na mai na moto ezalaki kasi kuna ezalaki mwa moto lelo ebele na bisika na mai na moto na ebele na bibombelo na carbonate na calcium pe mabulu mike oyo nyonso na moto kuna na se ezali nyonso likolo na esika wana ezali esika kitoko kino lelo bilei kitoko ezali kosala kuna bisika na milulu bakamelo oyo elingi penza kolia. Ozali koloba ete ngai mozwi nasili kozwa mosolo mingi nazali te na bosenga eloko te mpe oyebi ete yo moto na bolozi na makambo na mawa mobola na miso makufi na bolumbu. Wow! Lingomba oyo ezali na mobulu
botala mwana oyo mobali azali kokota gerbera ezali lititi moke oyo baminganga basalelaka lokola nkisi mpona kolongola mpasi na nzoto ezali lokola nkisi elongolaka mpasi ata lelo esika wana eyebani mpona matiti wana na kisi bomoni ezali na sango moko na bolamu na nzoto ekangami na Laodise eloko moko mpona nzoto kasi mawa mingi bazali bazwi sikoyo boni nzambe azali na ntina na bozwi oyo na miso iyo to te na bongo bazali bazwi na nini iyo bazali na boyebi na Biblia bazali na boyebi na Biblia bomoni bato na reforme basilisaki mosala te bato na reforme bapanzanaki mpo mosala na bango esilaki te boye ntango na Philadelphia eyaki mpe bakolisami esalamaki mpe liloba efungwamaki lisusu na mobimba na yango mpe Laodise bazwaki boyebi bazalaki awa bazalaki na boyebi kasi basalaki yango nani basalaki nini na yango bafandelaki yango mpe basalaki nini bakomi bazwi mpe bazwi mbongo mingi mpe bazali na mposa na eloko te babandaki kosakana na liloba na lingomba oyo esengeli kozala pole na mwinda na mokili kasi bato oyo bazali kosakana na lingomba mpe babosanaki ete bazali bato na mawa bazali mpe bobola na molimo mpe bakufi miso bazangi bososoli mpe bazali bolumbu bazangi Kristo bomoni kondima ezangi misala ezali na kufa kasi misala ezali komatisa biso te mpo ete bobikisami na ngolu mpe bobele na ngolu soki bozali kokabola oyo boyebi te wana bozali na likambo mpe soki bozali bazwi bokanisi bozali na bosolo ebongo mpona nini kokabola na moto mosusu ekoki kozalisa bino malamu te ezali na bato bazali kokanisa ete bazali na bosolo mpe bosolo yango ekobikisa bango malamu boni bayuda bazalaki kondima bongo bazalaki na bosolo kasi baboyaki masiya mpe babakaki ye na ekulusu boni basalaki yango te na bongo kozala na bosolo ekobikisa yo te kozala na Yesu nde ebikisi yo mpe soki ozali na Yesu Kristo okobima mpe okopesa etumbu na baoyo bayebi bosolo te okolinga baoyo bayebi bosolo te okomeka mpe okobenda bango na bosolo mpo Yesu akufeli yo na ngai wana biso tozalaki nano basumuki ezali bongo te wana nde nzela na kolanda mpe botika ngai nayebisa bino likambo moko moto moko te mpe na koloba yango makasi moto moko te abikisami na boyebi malamu na ye na liteya ata nini bososoli yango soki ozali na boyebi malamu na ndenge ozali kobikisama boni wana ebikisi yo te soki ofandeli yango mpe ozali na yango mpe ozali mozwi mpe ozwi mosolo mingi wana ekobikisa yo te salela yango na motema na yo komisa Yesu na katikati alfa mpe omega na bomoi na yo wana nde ebikisaka boyebi na misala kasi kofandela yango ekobikisa yo te sikoyo soki okomi mozwi mpe ozwi mosolo mingi koleka kino obandi koswana na ntina oyo te to oyo kuna na koloba nazali na boyebi malamu na lite oyo mpona yango nazali sembo mpe bozali mabe na to bobungi ngai na bikisami lingomba oyo etondisami na boyebi koleka kino bazali na ntango na kolobela likambo na kobalukela kaka na esika moko lokola mbwa oyo akimaki na kobaluka na monoko na ye na mokila na zelo ebele mpe azali kokende esika moko te yango wana nazali kopesa yo toli esengeli bozala bongo yango wana nazali kopesa yo toli ete osomba wolo na maboko na ngai oyo esiliko nangwa na moto ete ozala na mosolo mingi na bilamba pembe ete olata yango boni ndenge nini okokoma mozwi ndenge nini okozwa elamba pembe na bosemo pe ndenge nini okozipa bolumbu na yo
ndenge nini okozwa bososoli na mafuta mpona kopakola miso na yo ete otala? Soki na yoki bolingo epai na banani na kopamela bango nyonso na boye, soki olingi kosala malamu, Nzambe akokotisa yo na moto na monyoko. Na bongo nazali na sango mabe, moto oyo akozwa bosolo oyo azali na moto. Mpe bokomi batela mpe bokoli ya gerbera bazali kobeta na ekuke awa, elanga ebongi mpona kobuka. Awa nafukamaki boye mpona kokatisa malamu. Yoka na telemi na ekuke mpe nazali kobeta, soki nani akoyoka mongongo na ngai mpe akozipola monoko na ndako na kokota epai na ye. Nzambe atindaka moto na makasi te, mpe tokolia elambo biso na ye mpona molongi. Ezali na elonga moko wana na kopesa ye nzela na kofanda na ngai elongo na kiti na bokonzi na ngai, lokola ngai mpe na longi mpe na fali na tata na ngai elongo na kiti na bokonzi na ye. Apocalypse 3:20-21 sono na lingomba yango wana. Na suka na koyebisa bino ete ezali na bato na mokili oyo bazali na boyebi na bosolo, kasi bayebani te na ndenge na kopanza yango. Bayebani mingi na ndenge na bango kofandela yango, mpe koswana kati na bango na makambo mike na likambo moke. Kasi mpona mpeto na kozanga mpeto na likambo oyo, to wana ezali likambo te. Yesu nde likambo, bosolo ezali na motuya, kasi kaka soki ekangami na motema. Pe nazali kobondela ete biso nyonso tososola mpe tozwa boyebi na bosolo, kasi mingi biso mpe tokoma bilembo mabe te. Tozwa Yesu mpe tokangisa na motema na biso. Na Mateo ekoya tokomona ndenge nini bosolo ebwakamaki na mokili oyo, mpe na kati na mobulu nini tozali, mpe nani azali kokonza nini, ndenge nini bazali kosala yango. Nzambe apambola mpe abatela bino, mpe boya na liteya oyo elandi tokolakisa etumba mobimba kati na malamu mpe na mabe. Matondo mpona boyei.